coach bengo koza akoloba ke firmer ke na zote mais public ezongai boya basungi sungi na yebi ba journaliste mamba sala amina ngeza ka mama na ngai na femme na ngai aza mupanzi. Bienvenue dans votre émission que vous aimez beaucoup, votre émission de chaque jour presque Masolo ya kin émission oyo. Et me marabino na ba kwanyo sur la ville province ya Kinshasa, kolukela bino bato bomona mwa kala bato bazala bato boyebi très bien. Comme aujourd'hui déjà, nous avons comme invité un monsieur que vous connaissez très bien, un Djogo que vous connaissez très bien et c'est d'ailleurs Firmin Moubele Ndombe, donc celui le Djogo que nous allons recevoir dans notre Masolo Yakin d'aujourd'hui, à qui j'ai dit déjà bonjour Djogo. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va, Nangolo Nzambe. C'est bon. To sepeli makasi ko yamba yo na Masolo Yakin parce que to yambi moi ba appel ebele bande ko na biso batala biso de temps en temps. Bato na biso ba bi Rebecca Mkoloni ni penza bo yambela biso Djogo. Hein, Firmin vraiment to yo kamo parcours na ye et au sala biso bien. En tout cas, mais quand peu ko biso actuellement ozo jouer na club nini? Siko mokili mobimbe ke Firmin Moubele aza na Stade Rennais. Obanda ba match na yo na ba club nini ya libanda directement to obimana no na mboka et puis à partir ya mboka ande ba yibaka oke libanda? Tenga bandi na bal na awa na bandi na bal na muke awa. Na équipe nini? Na ES La Grâce, équipe na biso moko ya quartier ya Kauka. Na ES La Grâce. Na beta une année et deuxième saison. Na beta mi-saison. L'équipe Mamouké a biso ezalaka ba troisième division. Donc tellement nazali muké ngamo fallait ba tchanga na première division na boya gilisusu. Na bandela gilisusu ko beta nde ya ko permettre nga ba yo zonga ina équipe ya première division, équipe mo ya Kasavubu FC Tremplin. Ndesko tant na yako comme na Tremplin wana ndesko yako la musangai na beta lisusu mi-saison ezate ki na beta saison mobimba na yo beta mi-saison de na yo matasko na kina équipe nanga oyo efongolo yanga po vite monanga na Rangers ya président nanga Lambert place azana saluer bambote belé yimta salinga na zala pepe ndesko à partir ya wana nde vite ya komonanga. Ok, na vita obeta combien de matchs, ocha combien de billes? Bon, ba match na beti na vita ba match za mo belé. Na chepe ba bien belé mais ngamo na yebinde ni l'état na vanda na sala ba makambo nga biographie ngamoko na affichango nyoso na internet batutu ba romona. Mais à part ça na beta ba match belé na chepe ba bien belé na sepeli sipe ba na veya. Nande lelo pe na zaboe. À partir, il y avait, on a bâti 3 ans. On a bâti 3 ans, ouais, 3 ans. On a eu Qatar. Ok, donc c'est-à-dire après vite, on a eu Qatar, c'est ça? Ouais, après vite, on a eu Qatar. Na Qatar, on a bâti 1 an et demi. Après, en janvier, on a eu Stade Rennais, saison où on a 6 na Stade Rennais. Na Qatar, on a eu combien de billes? Na Qatar, on a eu 16 billes. Sur combien de matchs? C'est 36 matchs. Sur 36 matchs. Na janvier, on s'est retrouvé na Stade Rennais, c'est ça? Ouais, na janvier, on a 6 na Stade Rennais et puis saison on est au banda normal, on a signé 3 ans de sous. Déjà combien de matchs qu'on a, combien de billes? Bon, on a bâti 15 matchs. On a bâti 13 matchs titulaires et puis 2 matchs remplaçants. On a tiré 3 billes. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est un message moko batebele bazaki penza na besoin koyo kango info 16p ou ezali site internet na biso na bela batu nyonso balandaka biso bazaki penza na besoin ya koyeba ba précision nyonso oyo. Tout le monde a kayo de temps en temps na ba sélection ya ba match na biso ya mboka. Oyaka mingi. Il y a même bato ba bisa biso c'est comme ça ka fils aimé ya coach na biso ibenge. Est-ce que c'est vrai? Non, biso nyonso toza ba fils aimé à coach ibenge. Pour dire ça aux na présélection, c'est que oza fils aimé à coach. En plus peut dépendre de notre travail. Oui, bon, bien que ça, mais ça bato belé au Barbara. Moi mobile wana to mona raneti bengalinga keming en plus azaka kimia azaka ba luenge tende to mona ba joueur mususu. Eza likambuka ke
ya étoile na travail na ngai na represter na ngai na terrain lelo peke coach bengwa koza akoloba ke firmer ke na ozote mais public ezwa ngai même yo mo ndo vandi boloba te fo firmer aya kaka ata ko chat ata sani te faza la kaka wana batu donc Congo mobimbe yebi ke ata mubele nde azana azobeta na Stade Rennais malgré azo chaté mais présence n'est qu'en équipe nationale et ça l'a appelé moi bien ceux qui est qui toi na baisse wande ça va ngamo na oloba non coach pardon na attend de jeter mais ceux nazana nga bien ceux qui zwinga te mais public est déclaré et le non faut firmer zala en plus peut-être répéter que pour na sentiment to ya pour na to sungamboka to bundela drapeau na biso tinande au mona to zala kawana mais biso nyo to ba fils aimé oh déjà présélection bazuyo na kati wana donc oza déjà fils aimé à coach pe fils aimé à tous les Congolais. Impression na yo eza nini to esengo na yo eza nini de temps en temps bien koza libanda ozonga na mboka na opona robeta lisusu bale. Bon, impression na ngeza ka par rapport ya coach. Avato banda baseno nyoso ti to komi na niveau o to solo la na coach na biso moko. Coach a solo na coach na président fédération. Donc première année au Tokendara to bima troisième place wana ezaki ba 2013 ezaki nyoso ezaki ba préparation to sala pour équipe nationale ekemba makasi. Ezaki pour la préparation to ebika to préparer à la longue il faut que une coupe du monde. Il faut que une coupe du monde to préparer ba maramuna biso nyoso. Donc yango na minute au mona ba préparation to bande ko sala na to bande ko kanga équipe ezala bien équipe nationale ezala okemba makasi biso nyonso pe il faut toza conscience pour liboso makama malamu ezoya toyebi ke tous les Congolais besoin na bango eza tokoki na biso coupe d'Afrique mais coupe du monde tokozangisa te mutu nyonso na kutana na nzela est-ce que boke coupe du monde nga bi nyonso totika na maboko nzambe mais à part nzambe il faut biso moko non travail na biso et ça la non sur le terrain. Et quand on peut koyebisa biso bando banda ko beta bale binini o e marka vi na yo so vanjo rezono bi nga mbele bi o penza yango esalanga na zalo na zalelo so to bito ta na vite ba bieza ezebele na vite ba biezebele ba bina cha contre imana tika penza souvenir epesa ko penza so vanjo rezonango otombo ami obiano wana eza penza travail na ba presque ezebele ebele ba contre Kajer Chief équipe ya Afrique du Sud to betana ba na cha bango 3 bi malgré na on a eu ballon na nga ya 3 bi te mais ba bengenga vite bengenga na okendo zo 3 ballon na nga on a tiré 3 bi na Ligue des Champions na série na bi même meilleur joueur africain Nabi Natia contre Imana. Donc, Babi contre Do Bosco. Les Babi ezebele. Donc, na ebité so na bini naro ezala wa bana nanga. Na linga bana nga nyoso mingi. Net na ba club ya libanda. Babi ninyo e marka yo na ndenga libanda siko. Na ndenga libanda na donc na surtout ke na Qatar. Ba o bazana ba o batlanda internet mingi. Abetika firmer mobile. Soit betika firmer mobile au moins na ba image nyos bal tchaba bilanga nyos ona tchena Qatar. Donc eza 4-5 bi ona tche o izake na Qatar so ba fandi ba bité mwana na yaki au sala ayako leka il fallait ka leka nanu soka kozonga après bi ya liboso tsaka na Stade Rennais kotaka na 40e minute na 82e minute je crois. 82e. Vous êtes sûr que Zaki bi à liboso tient na Stade Rennais? Oui, Zaki contre Lyon. La wale Zaka ya bobeto na mwanini na 2017 bien sûr maintenant. Na 2017 mais na avril je crois. Na avril. Ok, d'accord, ce sont des questions pièges. Ce que de toi-même, en tout cas, ça nous a fait plaisir parce que nous avons au moins checké
toyeba ba bi oyo ti récemment awa ce côté qui ango. Et puis nous avons remarqué que Biwa ne kota na 82e minute mais yango nde sauva qui peut ça la nil na équipe au beta nango. Ouais, yango des aiki long na zaki le roi sauveur ya Stade Rennais na minute wana temps na coach to zaki moins. To bando beta 11 contre 10 contre 11. Tonga coach joueur na biso azwa ma blessure mu ketonga na coach nde na yo la musesu ba master kande na mesana la musaka na yo na la musisu ba master donc encourager bango ta mungete e coach nde skote ko la mukato blinga ku to gagner lisusu mais nzambe kaka ezaki jour na biso te to meka ko sala un peu nil wana nde sala biso moi bien nde wana sko compteur efungamaki. OK, merci. Considération nini aux anango envers bandeko bazali banda, c'est-à-dire bato yozobeta na bango net na ba stade Rennais baza en fait ba congolais te hein, ba congolais te soit beaucoup se retrouver ba congolais moko to mibale baza nationalité moko te na yo ba pesa ka considération nini er beaux ensemble tout ça. Bon, par rapport à considération bazo abisonyo so ndenge moko injustice ezala raté pas ba coach tout ça. Bon, injustice soki ezali non et pas coach injustice ezate nyo sezaka yo soko prester bien entraînement nde ba cha na match soko pesi bien te entraînement moi ba cha na match ezate. Jalousie ezala raté entre bino kuna soit bosala mo club moko boye ya mindele na ya bato mwindu. Non, jalousie ezate ngaku tout d'abord na libanda nazana na camarade te to sali entraînement to silisi na lati bilama na soko na lati bilama na zongi mamute ke o ozana ba camarade après entraînement bokanga boke sala après boke sala ezaka na mi moko ndita na komaki nde ayipse nga ba réalité le kaka pourtant okomi fotuna o approcher mutu moko yebise ba réalité le kandenge ni ayebisi yo nde yo poko kumbela à part wana mususu ezate nga na travailler coach a CPL na travailler na ngai malgré dès le début c'est moi difficile pour améliorer notre travail na tactique et c'est un peu difficile donc après une deux semaines nde na yaki kokangama nde omona coach a travaillé ngai bien nde omona tika ngai ti na sisi championnat na poste na ngai et puis que biso to abasongi boya basongi na yebi ba journaliste mambasala. Ma curiosité ya lobi ke ozara ba camarade te po ba yebisa ke basangwa mabe ya kuna yango boyi na yo déjà kozo ba camarade ko sino te ko créer au moins nous moko boy to ndenge te eza par rapport ya France mbalamoko te depuis na kini awa c'est que ba jeune o muto bato ba benga ki biso bebisa ki biso garçon to mona ke trop sérieux ata soko beta bale na terrain to mona ki ba loyenge te o ba joueur muso c'est que na ndenge na yo. Bon, ils ont ndenge na ngai depuis que ça nazana na camarade te nazana ba camarade otokoli na bango otobeti na bango babale mike na avenir ba camarade wana bazala mais camarade intime awa o akozala ke tout le temps bozo zala na bobimi bokeboye na ye ou soit ba massa moko boye boko kende donc azate nazana ba camarade mais ba camarade openza ko partager massa na problème be sunganga be azate même na France pe nde nazala na Congo ami na ngeza ka mama na ngai na femme na ngai aza mupanzi et sili na bana na ngai donc à part balle surtout travailler na balle to beti et sili na zongi ndako soki naza na place au luka ko bima na ju madame nanga to bimi toke to zongi ndako. Bon toujours kapeka ozu madame te bate batumsu batuna abeta sola madame soit ya pena batumsu batela ko misu na musika ba moni otuna ba ozo beta madame yebisa biso bala oza marié père de combien d'enfants batwana ba beta li ba luka ba loba ba kota na internet bata la firme soka bala to balate naza engagé et pas Sarah Chita. Père de combien d'enfants? 3 enfants. Ok, merci. Donc vous avez écouté ya Soboté la rambe de Missou à partir de lobo longo la Missou parce que maman Sarah azawana ponaye et waneza libela moi-même je confirme. Mais quand on peut comme ça biso ba relation ni bo partageaka entre ba massa no ba djoko. Bon, entre ba camarades ya Gishasa to sola na biso bien
tosola na biso bien so tokutani na milieu ya bale tosoli bien mais so pe tokutani na ndenge ya libanda moto ndeni ozomona na te boye tosola bien moto tokutana yo ebi mais ya kovanda kopartage lisolo mwa molai nga kokaa te nakokaa no milieu ya bato ebele te sawa no yume bon kozala yuma mpe aire mo mpe ezala bien so oza mpe yuma bien mais oyo ayebi yo firme ayebi yo ke madame intel ayeba ke mwa mobali anata mutu mosu abenge yuma me bayebi ye ke aza yuma te. Ok, merci beaucoup. Message moko parce que nous arrivons déjà à la fin. Peut-être on a un message moko très fort au Bombela, toujours peuple congolais. Un jour son a l'équipe na télévision, un jour son a l'équipe na émission moko boé. Na ozang sa message au té et que Rebecca a tout nioté tout au long de l'émission na biso. Et là on a lingara na lobango à chaque fois. Eza ndenge tu ba supporters na biso bazala. Donc na loba ba supporters te Congo mobimba. Nde ba mesana ka ko ya soutenir biso na stade. Nde pe balingaka biso nde tozala boye. Na bolamu na biso na mabe na biso. Bo supporter biso. Eza lokola ozana mwana na ndako. Ata sali mabe ndenge nini. Obwaka ete. Ogangeli yo poani osali boye. Après moi na ozonga kana makolo poza tata na ye, oza mama na ye. Surtout ba congolais tout o nakutana na bango bayebi. Mutu tout apesa nga conseil na vanda kana pona oyoka. Na zakate ke ono kata fumbwa so babeleli ngandeni non. Na zaka mapeka likolo te na zaka ndenge na zalaka nde bayebeli ngande na zalaka. Oyo nyoso alukaka ngai apesa nga conseil eza tokuteni na nzela na yoka mutu nyoso. Ezala ya mabe, ezala ya malamu na yoka na tina matoi na ngai. Ok, pour ba match ezobeta récemment, eza Coupe d'Afrique hein, c'est nini ya Coupe d'Afrique je crois. Ouais, auto beta eza éliminatoire Coupe d'Afrique 2018. Il y a 2018, j'espère que na août tant to banda ba préparation na biso na ba niveau ba club na biso to lukasko to beta contre Tunisie. Quand Tunisie est un match éliminatoire Coupe du Monde, 3e journée na biso. Ok, et pour la élimination Coupe d'Afrique Oyo, vous préparez un monde nini ensemble avec les amis, na coach Bengue, na bande konyoso. Bon, yango ezaki ka match moko na moment oyo ezaki match moko to beti nde to betaki na contre Congo Brazza. Dieu merci nde to gagner to du moins 3 points na biso na nde to gagner ki wana sali biso moi bien. Yango nde sko motiver biso poto ke no bete sous match à Coupe du Monde wana bien. Donc ba yebisa biso photo bandana na match ya Congo Brazza. Ce qui to gagner nde yango to zo lire poto ke ndo gagner ma quelques matchs ezali bosso. Ok, donc match ezoya ils en mois d'août hein. Ouais, ils en mois d'août. Là peut vous préparer encore ensemble comme d'habitude. Ouais, wanto ndenge ezala comme d'habitude to préparer ensemble et puis na ba o ba uta libanda na ba o tozala na kati toyebi ke différence ezala te biso nyonso tozala ndenge moko ponga pe na uta na kati ya ezate ke muta uti libanda aza grave par rapport au aza na kati biso pe tokangi na beti depuis 2013 na équipe nationale nazaki loko nazaki awa na beti nzambe asungi pe na bimisi libanda ndenge penga nazwaka ba uba na kati ndenge ba misu pe bazwa ba uba libanda bazwa pe ba uba na kati ndenge moko biso nyonso toza ndenge moko en plus pe tozala ensemble ezate ke moto asolala o te biso nyonso tozala bien. Ok, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je sais que vous étiez là pour suivre cet entretien avec Firmin Moubeli Ndombe, joueur au Boebi très bien, au Pebo Linga Kamingi. En tout cas, n'habitez Firmin, moi message parce que tout comme pendant la sous émission na biso ils ont battu belé balandi yo na ba continent nyonso parce que notre chaîne c'est Info 16, notre site c'est www.info16.com. Bat balandi belé na Afrique, Europe, Asie, Océanie, Amérique, bazan a besoin de à moi dédicace, moi mbote moko boy pe sala bango bien. Ko yebisa bango nini? Bon, basé belé. Yo bon ba dédicace wana. Donc basé belé. Donc place Bozali
nalingi bino mingi. Nalingi bino mingi. Donc ya liboso na mama bébé ndombe place azali nzamba sungaye moto asali mubele Firmin de bomona ebe Marguerite mubele azabo epona yo mama na ngai malgré bat misu ba yebe na komba bébé wana ezake so yaya zoko ko benga leki ne komba Marguerite benge bébé etikali ka bongo. Merci mama na papa mubele place aza o basali Firmin azala boy. Napesi merci mingi na bana na ngai pe misato Lucia petit-fils na merveille bambote belé et puis donc maman azo supporter bana na ngai Sarah Chita aza motema et papa Firmin naza déjà engagé pardon pour déranger ngai te aza engagé bo déranger été hein Firmin mubele mubalia Sarah Chita. Sarah Chita. Donc voilà, une curiosité pour clôturer avec vous. Batumi ba jouer, ba sambela kate, ba jouer ba kabatu moko boye, ba luka kasoki pe boye. Mais quand peu comme ça suyo sambela ra wapi to sambela na oti. Bon, so na rolo ba moto kutazo filmer biso. Moto azo filmer biso ipsi. Na tangian bien, na lo bien ou bien. Et puis, yé mutayebi bien, ayebi place biso priara. Na semod, na simaimika, na matonge place ngana koli donc église na biso ngwana na pasteur Dada place azali bambote belé nzamba baksele ya mingi. Na yebi ke année 2018 iza ya mapamboli na biso ocha biso ici loboko pona mariage na biso. Donc, merci. Là, c'était juste pour clôturer notre émission avec Firmin mubele ndombe. Merci parce que vous étiez branchés pour suivre notre émission Masolo Yakin, émission Oyo. De l'Opende Yambela Kibino, Firmin mubele ndombe. Firmin Oyo ameke un peu kobete la biso du solo ya carrière na ye bisika pauti esika zali actuellement babio ata moi parcours na ye penza en quelques lignes penza abeti on peut vous comprendre bien. Merci na famille Pukuta Mobimba. Vous avez encore une dédicace? Ouais, nazana mutumo na bosani mamuke oto zala zala na nani wana moto azo encadré mubele na kati kini maître Charlie soko ye okoya mabe okoya mabe c'est que ngaso na luki bitumaka wa yene mto kwesanga yo ba simbote ba simba ne ba misusu yo za mama si biso simba ba cité donc maître Charlie place azana bofra na ngabil na petit nanga Norli bambote atro ba Bruno ba tote donc kanda mobimba ba mi na nganyo sakanda ba mama donc na pesi binombote famille Ndombe donc merci beaucoup. Merci beaucoup, big dédicace à la famille Pukuta, big dédicace à la famille de l'Info 16. Tonton Mwinga Mobile a sérieux Makasi. Epsi image Aaron, en tout cas Rishi Pukuta. Staff Mobimba ya internet monde peu du sous basungaka toujours Info 16 na famille Pukuta Mobimba na 4 États-Unis d'Amérique. Patricia Lelo Pukuta, Myriana Pukuta, Timothée Pukuta nebi kolinga maramba bale mingi ou comprendre déjà du solo to betia wana mbele donc ça lui peut vrai bien. Jolina Tambwe, hein, ma belle-sœur, mon beau-frère aussi, Delphin Ndubula et à toute la famille, hein, il y a Congolais Nyoso Bazarana 4 États-Unis d'Amérique, Jules Kolungu sans oublier, et aussi à Nice Nama, famille Nama Mobimba. Na niveau na biso akina bande ko Nyoso balingaka Rebecca Bilendo. En tout cas, de gros bisous à vous parce que vous êtes belé, moyena loba belé parce que émission zalaka mon côté, émission zaka ebelé. Quant à moi, je vous dis on se retrouve prochainement. Bye.